l'homme de Dieu. Nayambione Sengo. Merci beaucoup, Papa Nangai. Ndengo pesinga occasion oyo na loba na peuple congolais. Ngapena yambio, merci beaucoup. Merci. Toluki yo mingi, apôtre François. Toluki yo mingi. Est-ce que Okoki confirme biso piste de solution RDC et pas na yo? Tu es en maloba ya Nzambe. Non, Nzambe a travaillé toujours na batu. Nzambe kitaka. J'espère que na Israël avant babimana boumbu Nzambe lekaki na nzela ya Moïse. A utilisé qui comme porte-parole ya Nzambe. Oui. Comme envoyé spécial. Pour la kobimisa bana Israël na kati na boumbu ya Pharaon. Okay. Aujourd'hui, pour mboka na biso ebimana ba citation o ezanango. Piste de solution, Nzambe a pesa mosali na ye apôtre François Mubongo na citation o ezoleka. D'abord, insécurité na este, balkanisation na este, problème o ezoleka entre communauté teke e yaka, ba citation ezoleka na kati mboka social nyonso tu bakuluna. Nzambe a pesi na l'homme de Dieu oyo bomoni tous les pistes ya solution pour mboke bimana citation oyo tozanango. Pe alakisi na bi cause ya oyo ezouta place intel ezali na kati ya plateforme oyo nde bazali cause ya malheur ya Congo. Tokene na cause na banda na cause avant toi na piste de solution cause ya oyo nyoso Nzambe atalisi nini. Alors merci beaucoup. Yambona kota na cause na 2015 Nzamba la kisingai coup d'état na Brazzaville oyo erataki Sassou. Nzamba la kisinga na 2015 na komeli ambassade ya Congo Brazzaville awa na Nzamba la kisinga coup d'état ezo préparer na mboka na bino ba français balingi ba déstabiliser pouvoir. Alors, nous avons besoin de la président Sassou pour Nzambe aye ba ko empêcher elo qu'on a peine nazo bonde la pour le connaître la maté. Et comme en 2018 avant ba élection, Nzambe singa katisa Brazzaville kende ko senga Sassou audience pour okutana et pour na prendre coup d'état oyo déjà déjà tracé na katamboka na ye. Lors na katisi Brazzaville, mokonzi moko ya service à Sassou aya ko zwanga na beach. Na yebisi motif na motif na yango Sassou akangi ba généraux ba ngi sa le coup d'état d'abord akoma dia ko banganga na comme qu'on dirait déjà suspect na bineno eloko na mona depuis 2015 pendant na komi na Brazzaville je fais au moins 1 mois et 26 jours pendant na komi na Brazzaville na zo bonde la pona mboka na biso Nzambe ayekola kisangai président Félix Mokonzi Mboka. Alors, voilà, nous avons sa pouvoir. Avant l'élection, nous avons sa pouvoir dans RDC président. À la question, le lingue président Félix a son pouvoir. Puis à la question, ndenge nini a cause de pouvoir. Puis nama loba, oazala koloba, ceux qui n'ont pas awa, ils ont quand même mois passe, mais na réservé un pour le chef de l'État. Alors, zonga na Congo, kutana président Félix, pongana longola, situation sur ce qui se passe entre Congo. Aye kola kisangai, cause. Oyo Congo ezali à genoux jusqu'à aujourd'hui. Abi cause liboso ezali RC. Là où les prophètes Dodo Kamba Azo Kamba bi cause ya blocage ya Congo c'est la RC. OK. Cause ya blocage RC. C'est la RC. Nzamba na kisinga na nzela ya Albert Kankenza. Alors bi voilà votre cause malheur ya Congo. C'est la RC. Pourquoi? Tant que le président honoré a un pouvoir, à PC église, accès Yakobi Kisamboka. Mais église est kola lisa mboka makas. Institution RC est kola lisa mboka makas. Abi voilà votre cause. C'est la RC. Il faut zonga na mboka RC et même mboka na repentance. Et dans le Bible, il faut RC et même mboka na repentance à travers président Félix. Parce que le message n'a qu'à 4 messages. Parmi les messages, n'a komeli pasteur Albert Kankenza. Yango oyo, n'a komeli Isoko Kotala, n'a komeli Albert Kankenza,
c'est que j'ai besoin de te voir. Je vois demande d'audience pour transmettre le message de Dieu. Kinshasa, 12 juin 2018. Avant l'élection. Na binza balaki singa cause na biso ezali vous la RSC. Récit le 12 juin 2000 à 18h. À 18h. Na kutena Albert Kenza ezalaki nanetant to sola ezalaki vraiment dans moyen que. Je l'ai dit. Il faut que Congo ait une repentance. Parce que vous la RSC, vous la RSC, vous tambola nzela moko na nzambete. Vous tambola nzela moko te. Vous tambola nzela moko na nzambete. Yango nzamba zo beta peuple congolais à cause de RSC. Pourquoi qu'on dit que Congo a toujours à genoux à cause de RSC, que Batouba Koufaka, que Guerwana Est et Persitaka toujours à cause de RSC. Pourquoi? L'église donne la solution. Alors, si vous avez kokate, en tout cas, solution. Parce que notre président a la solution. Alors, l'église, là où la politique joue, là où l'église donne la solution. Où est l'église dans le cannabis au Congo? Où est l'église? Notre cause, c'est la RSC. La cause c'est politique. C'est la lobby na kokota, c'est la RSC qui est notre parce que la RSC bazo tambola nzela moko na nzambete. Ok, deuxième message sur le basusu. Le lobby déjà cause et le bosso RSC. Ok. Si le long bozali koganga ba américain. Bazali sima ya Rwanda. Mais bino bozo ganga lelo. Mais moi, Dieu m'avait déjà parlé pour des Américains. Alors Rwanda ça n'a problème te. Rwanda, as président Félix, il a parlé de choses vraies. J'ai prophétisé ça en 2012. Nakomela, président Kabila Kenza, Bisona Barwande, Toza Bandeko, to Vanda, to Solola. Yango Nazali Kopouye idée, il y a chef, il y a Monisco. Alors, il y a un dialogue. Na wote sous koyoka vitat kamé atoke na dialogue. Na wote koka communauté babitoke na. Donc, la dialogue est toujours président Félix. Tika basala nzamba lobaki boy. Bo sala sous makambo ya dialogue à RDCT. Bo tika les hommes de Dieu tozo à charge wana pour nzamba pesa pisa solution. Donc, si le lo États-Unis, tant nzambe aye ko pesa ngai message que États-Unis azali derrière pour la première balkanisation Congo, na komeli tatala tanga kuna, na komeli maison militaire à chef de l'État. Vous allez télé-vérité. Ok, na komeli apôtre François Mumbongo pour les nations sur concerne cette lettre. Déstabilisation de la partie est. Déstabilisation. Et de l'air du Congo par les Américains. Voilà. Récit le 26 juin 2018. Ok. Voilà la comédie, Moutou Azali la maison militaire à chef de l'État. Actuel Erzali Kabila. Mais bien ça, comment va merker ba déstabiliser un peu comme ça, ceux qui boyo kinzambete. Lelo bunaganda yangwana. Eza na boka ya américain, pas Rwanda mais américain, pas Rwanda. Parce que pour te réussir américain, il faut RSC. Écoute ça, Nanzela chef de l'État, mboke ke na repentance. Là où toko solo la face à face, bouche à bouche, ma vérité, pour mboke na sur ma station, oyoyo, to zali nango. Kaka na likambu ya balkanisation. Na ye komela, pour na président Félix, pour Luka Kobundisa Rwanda te. Na ye plus le président Félix. J'ai vu le mal. Na moni ma bé. Pendant que naza na kata vision mboka yango frère akotanga wana kosenga moko abombelo komoko ezana mais atanga yemoko akomona vous allez télé vérité tokobomba suni message cette lettre en fait concerne le message de Dieu annonçant la défaite de nos procès des années à la partie donc ouais lettre pour ma qui défaite pour la militaire la biso soki bali ba la phase date déjà de na Rwanda juillet 2010 ça bala kisna bi non bokendi wana te mettons bazo ki lettre beaucoup tana pe bosolola ki papa bayambite soki est comme na niveau haut parce que baza ko yambate baza ko yambate na mona ki défaite ya armée na biso contre baba américain alors nabi na kotika mboka nanga boyete na eko senga président Félix audience pour la première est yango oyo na commis le président Félix
Tango Kabila beti M23, bison sototozaki na Congo, taki na Congo. Ngana sala marche wana. Na longa banda victoire type du peuple. Na zongi quelques na zongi ton marche sili. Nzamba lobi nanga bui. Guerre wana ekosila te kotika la quelques poches. Et donc alors bien ekosila te kotika la quelques poches. Elle dit ekosila te. Elle dit parce que les autorités bazako ka basala nzamba solote. Écoute pas les hommes de Dieu. Non, RSC bazo tambola ndenge moko na nzambe te. Comprendre que lobi. Baliko basala nzambe ya solote. O bazo kana message ya mboka balingi koyoka te. Yango wana nazo préparer pour na pesa ordonnance. Pour Congo et bimana citation auto za nango. Soki oké pa munganga. Munganga muto ayebaka muto pe maladie oyo muto azobela. L'apôtre François Nzamba à la question maladie à Congo. Abi premièrement c'est la RSC. Il faut appeler ça ordonnance de pas chef de l'État pour que Congo et bimana citation oyo to za nango. N'ayeko comme la chef de l'État. N'ayebi boye. Totika na mongonga muko. Oui, n'ayebi lundi to za na osusu pour continuer ma solo. Alors, na combien de Mozamboka demande d'audience de la réunion tenue à l'Est du pays sur la paix et la sécurité. Ça va tout tourner dans la Simaka Mouké. Quand la deuxième feuille, quand la première partie. Car dans les cas contraires, l'insécurité continuera. Quand les contraires, conséquence sera le bain de sang de la population. Yango tozo vivre aujourd'hui. Le président Félix, ton moni souci na yo, ozo lukapo bimisambo kana seleso. Mais nous, l'église de la nation, toza bien disposé pour na ko aider yo pour Congo bimana situation o ezanango. Nzambe c'est la kisinga cause. Pena komeli prophète Dodo Kamba que c'est vous la RSC, vous êtes les malheurs de notre amour, c'est vous la RSC. Na komeli déjà prophète Dodo, les lettres n'est pas naïe. Azanango déjà. L'homme de Dieu, Toyambi Olelo, mais lundi Toyamba Poto Kende sous na ba détail penza nyonso ya malam. Liloba nini okoki koloba maintenant? Na ba konzi mboka o bazoko landa pour totika na 2 minutes. Na ba konzi pe ya RSC o bazali à ce net moment bazolanda na peuple congolais o bazolanda yo siko na etando ike apôtre François Mubongo. OK. Démarche ngezali nini? Funa kutana na 3 hautes personnalités. Na bi 3 hautes personnalités. Premièrement funa kutana na président honoré Joseph Kabila Kabange, na kutana na président Félix, na Jean-Pierre Bemba Gombo. Parce que Nzamba lobi nanga, ce sont les gens bazan à venir à RDC. Abis batu fuko seulement pour le kimé kota na mboka na biso. Fuko kutana 3 hautes personnalités. Alors, pour le kutana sona bango problème à mboka. Pour kimé ekota. D'abord on senga président Félix ayambangai to solanga na ye pour kimé. Pour na senge audience ebele. Tangu na ye na kutani na tangwana évangéliste Soni Azo Kamba RSC. Na Sonia Abisina bi oui, na ndimi mboke ke na repentance. Sonia Longwe, na kutani na prophète Dodo Kamba, abilanga oui na ndimi mboke ke na repentance. Na ke epa ya Albert Kankeza pasteur Bega Keza abilanga oui ndimi mboka ke na repentance. Tous les trois bat Kamba ki RSC bandimi. Mais pourquoi mboke zo ke na repentance te? Je pose la question pourquoi? Numéro à contact. Numéro na contact ezali 09 oui 97 659 909 oui 097 oui 659 oui 616 oui 9 numéro nanga yango wana 097 659 oui 616 9 numéro nanga yango wana bandeko bazana besoin de contact ya apôtre François Mubongo ezali lelo to yambaki ka pour une introduction pendant 15 minutes. Lundi to kota siko a profondeur ya ba détail ya makambo nyonso o ya memeli biso na ba lettre o ndenge bino moko bomoni na oti kotanga siko l'homme de Dieu. Merci. Rendez-vous à Calais lundi. To ko solo no siko le long et large. To ba détail ya makambo parce que makambo ze belé ya koloba encore une fois de plus. Merci. Merci beaucoup papa Nanga. Nzamba Pambolo. Pe Nzamba batela président Félix na lingé tellement trop d'abord ayebinga
Naya quand même avant mort ya kufa papa na pour na passer message ya kufa papa na aye binga très bien. Donc vraiment nazo luko président Félix tokuta na yo ponzamba bimisa station oyo zo luka butu na moyo. Président Félix, solution congolaise na RDC za libanda Congo te. C'est la RDC. Merci beaucoup apôtre François Moubongo qui était des nôtres. Le lundi nous serons avec lui sur ce plateau pour te côté sous profondeur. Il y a un message naé à Zanango. À présent, transition invité de Kinmata.